L'histoire des journaux de Kina TV, bandeko. Moi, si ba déclaré stérile, moi, si ba déclaré na ménopause précoce. Docteur alobi kanayo, donc on a déjà la ménopause précoce, malgré âge nayo, je sais rien quoi faire. Donc, zonga na ndako to ye bandenge ni to kusala na sima. Yo ka témoignage à moi so ba déclaré qui stérile, moi so ba lobaki aza na ménopause précoce, lelo azali mère des triplés. Donc a boti bana misato. Oyo ka témoignage à moninga ndeko, ko chape moi audio ko yoka mongongo na ye. On se retrouve juste après la pub. Suivez. Femme africaine, yaka kotala Mama Denise Lady de Bundes. Aye na ba super ya original. Bandeko eza super lemba te mais super wax. Ya solo ya original. Ba mai ya ndenge na ndenge, ba agwe ya ndenge na ndenge, ba delo ya ndenge na ndenge, ba watsa ya ndenge na ndenge. Ya benga. Soko monyo esepelisi ya benga ko zanga liputa ya super. En tant que femme africaine eza lokola mundela zangi pantalon na ndako ndeko mama. Moi c'est indien la lokola indienne. Moi ça mundi malata lokola mundibu. Bongo moi c'est africaine akolata lolenge nini mama. To beli ba femme sans complexe. Benga Mama Denise Lady. Eza na 100 € ya pamba ko tindela yo tina ndako. Opesika 100 € super e komelio na ndako. Ya boye bazui wapi ya. Ata ozana ba super ya ba bakisaka kaka. Ba maeze bele moya ko tia nyonso ezate benga Mama Denise Lady akosala nini akotindelo ba photo. Po ya bien abuki mbongo. Mama Denise Lady mama. Soko tie ata o postile mama pona ba super ndongo obuki mbongo facilité ba mama. Ngai la championne mama. Nako vote yo en tant que député à ba super oh. Oui, nga na ko voter en tant que député à ba super bandeko. Ba fait yango, pourquoi ko sala plaisir te ko sala mi sala plaisir te kete pour na cadeau na ngamoko na misombela ta mois 2 mois 3 super. Solo là. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit. Dès qu'il a donné quand notre était là, Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na ba abonné nyon Suède qui native partout dans le monde de Sika Bozali et je dis bienvenue na ba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien, sans oublier les sponsors officiels. Yadi Kina TV, mon vieux Benz Benzoula. Moutuka Taloka Fakata, double pression. Ya Suède et je vois Kimi Makeneshi de Panama. Bana ya Congo. Angola et Brazzaville, Cameroun. Bon, tout le baka, tous les 5 continents. Boyo Kali Solo. Il se le où tu pas de qu'on a vu sur moi si. Alors, la championne, on a dit Mama Beta. Yoka témoignage nanga peut-être zana mwasi moko kuna na libanda za kolela lokola nga. Ezana mwana mwasi moko kuna boya lelaka lokola nga ila championnat. Et comme qui na série moko bo période moko vi nanga j'avais que 29 ans. Ba règle za soki bimi lelo ndam et sili nango. Et bimaka lisuti et katani. Oh, naza pe na libala nazo luka kobota mama. Nabite ndenge nini bakoko so makambo ebele bele boye nakende na kokutana na médecin alobi la championne na kokutana na médecin mais ça lobi nanga te madame ndenge tozomona situation na makambo nyonso to makambo nyonso tomoni na kati donc yo ndongo za wana oza na ménopause précoce yango wana ozoluka zemi ezoya tozokangama te ezomona me makila na donc ebimaka na kaka ebimi lelo esili barègle ya demi-journée. Donc, vous avez déjà na kati ya ménopause. Malgré âge, yango to benga ngo ménopause précoce. Moi, c'est ménopause à ko bota te. Mais ce que yo soukeza précoce par rapport à âge na yo. Ndeko mama lobi la championne. Nazonga na lela. Nazonga na mitungi sama. Na lobi quoi? Na ndenge nini na ajo ya ngai. Na posa ko bota. Eko bandana ndenge nini la championne na lela
na lela na yebisa ta mobali te na mitungisama na ndenga kosakana te la championne na mitungisama bandeko omona nde mokili na bite yaya ezali nango nini ya mukie te ezali témoignage ya mukie te témoignage ya mukie na ya munene liso la mukie na ya munene ezalaka te surtout o pende ozolakisa mpenza loboko na nzambe yaya nde na kobetanga mpe kapeti alobi la championne bandeko pardon nazoluka nayokisa bino mwa ngongo na ye mpo natunaki ye alobi la championne nabondela nzambe nalali na butu naloti ndoto bazoyebisa nga nakende kokonfese nakutana na mosali ya nzambe nasala nini napesa action de grâce la championne nasala kaka ndenge wana nakenda nakutana na mosali ya nzambe na explika ye bamakambo mwa ebele alobi ke te problème eza te tokosala nini tokobondela la championne mosala nzambe bandi kobondela mosala nzambe bandi kobondela mama na ngai la championne na bosana na ngai pe ndenge ezalaka kaka bandeko baenregistrement eleki tellement ebele nazoluka yango boteni nga rigueur te naboyi ile mosusu ofina omona ofini nini ya motu mosusu naboyi vraiment alobi ke te yango wana bandeko tika nasala nini naluka nzambe alobi la championne nabosana na ngai boyoki alobi ke te amitungisamaki bandeko médecin alobi na nga kasi nayebiki liloba suka eza epa na yo ndeko mama alobi la championne nabosana na nga nabosana na ngai nakoma na nga kovivre neti soki ndenge nini me nandimaki na ngai eloko wana te voilà ndeko mama bandeko eza témoignage ya mutu lokwa permetaki voix na ye botala kaka mama lobi nake kokutana na mosala nzambe nasala confession ndenge ezalaki recommandation bandeko la Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre tolobaka yango o biso nyonso to jedu ya temple ekweya bandeko nakangi parenthèse mutu mususu po amona loboko na nzambe aza na besoin okende okutana na mosali ya nzambe yo soko bondela yo moko ozwa solution gloire à Jésus mais koya kolakisa bato te c'est comme si que non nzela kaka yango wana mpona koluka délivrance soko mibondeli yo moko kozwa eloko oza koluka soko osimbi boko te yaya wana ezali oyo ekomela yo mais eza na ndeko mosusu mpe recommandation na ye ezala kende kokutana na mosali ya nzambe tolobaka nde ya bien bazali ya mabe mpe bazali tokoki kotya bango nyonso tu na saki moko te ndeko mama alobi la championne nake nakute na mosali ya nzambe napesi comment je peux dire na confesser abondeli mpo na nga na pas action de grâce na pesi yo kotala so balobi action de grâce osomona obiki te nazokende konvoi misa munganga nazokende konvoi misa bambongo epesama kote mosusu me soki na basala nzambe likama alobi la championne nabosana na ngai
na continuaka na barègle na nga bolimbisa baperiode na ngai ya bandambu na continuaka na ngai zemi mpe yaka te elekaki bambula la championnat na o se retrouver na zemi on est siko zali no sepeli na yo ko se retrouver na zemi ça c'est quoi ça c'est du pétrin bandeko nzoto na yo moko zo kamwa zemi za na kati boyo kandeko mama no estado de menopausa, como é que você vai ficar grávida? Uma grávida de 3 gêmeos. Seguro, trabalhei aqui no Sul. É possível ali? Você não medicina, você não banhou, você não banhou. Você não banhou. Disse que era impossível, não poderia ficar grávida. Fiquei grávida de 3 gêmeos. Ele mesmo médico que acompanhou a gravidez até que nasci. Ele também que fez o parto, mesmo médico. Porque eu disse, meu Deus, eu não vou trocar de médico. Esse mesmo médico, ele vai confessar. Segundo a medicina que é impossível, mas a Deus tudo é possível naquele que crê. Amém. Tive 3 gêmeos, 2 meninas, um rapaz. Ah bom? Eu vou trabalhar mais se me baler mobile mon bom. Oui. Wow. boyoki ndeko mwasi alobi médecin azokamwa alobi ndenge nini okoki kozala na zemi yo moto oza na ménopause bandeko eza te ke o basalaki bastimulant etu te yango ezalaki naturel ndeko na biso alobaka lingala alobaka mpe portier de temps mabaka la femme plus casquette koloba pasi koyoka nayokaka na nga c'est du pétrin alobi médecin akamwa me kaka ye nde moto akompagna ye ti akenda kobota abota basi mibale mobali moko abi yango na ye mpo napesa témoignage na ngai ekoki kofortifie mutu moko ekozala kaka na zemi te okozala na maladi oyo bamédecin badeklare yo nini comment je peux dire maladie moko comment je peux dire tala mo ekiminga oyo ekoki kobika te incurable me nzambe wana ye nana lobi ya suka te mama lobi la championnat nabota bana eza te ke okisi omela bahormone te ntango nasali demarche wana nakokutana na mosali ya nzambe na confession nakokaki kokonfese esili nango na boso na bambula elekaki kaka le même médecin wana ye nde moto asala suivi ya zemi na nga ntango ayebaki ke naza na zemi abi koma eza possible ke yo ozala otombe enceinte parce que oza na eka oyo oza nango wana so okomaki deja na ménopause moye ezalaki te abila championnat yango beta lisolo na ngai oyo ezali impossible na bato oyo ezali impossible pa bato eza impossible na nzambe nzambe na biso azali nzambe ya makambo minene le dieu des impossibles ye wana nde apesi ata moko te mibale te bandeko misato na mbaa moko elongola mai ya miso oyo alelaki na bambula c'est encore possible santé wana ya kokoso wana cancer wana bandeko médecin koloba 3 ans akoloba 1 année mais munganga aza mutu nzambe na alobi te cela ne veut pas dire que liwe eza te liwe ezali même Lazare oyo basekisaki na kunda il a fini par mourir mais linga nde nzambe aloba liloba suka na bomoi na yo soki ezali liloba suka topamboli nzambe mais soki eza kaka ya bata mokili yaya Dieu là il est capable ya kobongola yango na ndenge mère de triplé akotaka na nkombo ya mère de triplé anda okota na nkombo mosusu na bike te il faut kotaka na nkombo ya mère de triplé ndenge ni okotaka na nkombo ya famille elle kotaka na nkombo ya mama donc mapasa mama ya batriplé yango wana naye kobeta lisolo ya moninga mwasi oyo amitungisamaki me nzambe asali nini asali ye ngolu ya kosala nini ya kopesa ye bana eza possible maloba ya médecin yo kosala boyo kozongisa boye juste mpona kotalisa bato médecin aza médecin aza nzambe ta koloba lelo te kongwame donc eza lisolo mokuse bien sûr mais eza mpona kofortifie bato mosusu baza libasa baza mpe na
ata problème à kobota te akoza na problème à santé akoza na problème même ya musala akoza na problème à mukanda balobi ke te na mboka oyo tokopesa mpo mukanda jamais mais omona mpe ke te na nzambe mukanda epesami lisola mokosana ya molayi ezalaka te mama na ngai. É mesmo isso. Então, a outra vez deste um testemunho, já não me lembro. Voilà bandeko lisolo ya mokie na ya monene ezalaka te boya bino bobengaka nga souvent omona neti lisolo eza na ntina te yaya pesaka lisolo biso tokobeta yango wana nayaki kopartage na bino lisolo ya lelo nzambe aza malamu apesa libota oyo bana misato ya mapasi mibale mibasi mibale mobali moko. Dieu il est bon. Tokutani lelo na 18h bandeko live leki alobi la champion na péché chéri nanga na bima na mobala ya na ngai. Ce qui est grave, j'ose croire na 85% que yaya nanga abanda eko yeba ke na bimaka na mobali ne manda ko réagir te ye kutunda zo pesa ba passe azo sala de sorte que ngai na passe plus de temps na semeki nanga wazali mobali ne e bandeko putule komata makale komata mbabole komata na mutu pa olamba kosala nini. Merci na ndengo répondre. Joyeux anniversaire na Jean-Claude Maestro. Jean-Claude Maestro. Joyeux anniversaire à toi de longue date. Noko ya bana. Noko ya bana. Mobala longa lokola yo yanga chite. Akoma lolenge nini. Joyeux anniversaire à toi. Plein de bonnes choses. Simba nzete bimasuki a pembe ba gros bisous. De la part ya mwana lunda. Yo moko yebika moto na yo. Vraiment joyeux anniversaire tite. Na mona na ngai na yebite. Na bona nga koloba mingi yo soki ndenge ni mais yo yebi dedans odikina na yo donc ya kati odikina ya yo dikina ya YouTube te mais oh ya yo na oyo yebi. Pas gros bisous na yo Jean-Claude Maestro na London. Encore une fois de plus joyeux anniversaire. J'espère que journée na ko leka malamu bandeko tokutani lelo na 18h pour tous les komatakande na lobby eloko ekotikala ekozala te. Ba week-end malamu, je crois que esi bolamuki. Biso pe toza ya kolamuka. Concept TV eye na Suède na masolo ya sika. Kuno kokuta mama na biso afi milambo mama masolo autrement dit afficho. Kuno ko se retrouver théâtre ezali politique musique masolo oyo esungaka na vie. Théâtre pona bino ba obolingaka politique pona ba obalingaka politique musique pona ba obalingaka musique yaya awo ko se retrouver s'abonner liboke mama massivement okozala décité awa mwasi mayele nda kosala musala awa ezali la femme na taille S mwasi na likukuma ya sexy ya yoso yoka s'abonner po yoka lolenge ni likukuma sexy ezalaka s'abonner massivement liboke moko zala deux cités afficho nde makambo afficho oza danser.